Donc retenez que baboy na soit reportage, il y a exclusivité mon bimele à lever du corps parce que pour na bango il faut na pesa bango mongo avant na soit produit. Soit en disant ne bolobi que Zobozi mutabomi moi na bino. Ah ben famille Zobozi bazali. Famille Zobozi bazali. Congolais na habité congolais. Vraiment nga pena congolais vraiment na habité. Nga pena vraiment congolais na habité. Moi na bino kufi, awuta ngola yé. Oyebi que internet epesi bato belé ba valeur. Pensez-vous réellement que nga ne pena na zabo na royaka na ba côté moko boye kozwaka reportage ya mwana mwasi mo bakufaki mifi. Ceux qui na yeko sala ngo passer ke na kombo ya Zobozi. Ceux qui to se déplacer parce que ça na kombo moko za wana Zobozi ni tété Zobozi. Non, bon papa mbato sala il va la mal en cause to sala. Bon, mi fille, parce que Zobozi, ça on a mis tété Zobozi, on a ro tchakou tata makoloté. Donc voilà, retenez que tout ça la tête parce que baboy, bah la pour ça y a mbongo, parce que t'es comme moi na bango image, na télévision bah t'es caillé. Bah noko bah tantine, bah tata moi si bah yo linganga, il faut na pesa mbongo. On a choisi lobby, na sur lobby coquille, il faut na pesa mbongo, franchement. Hein? N'est-ce pas na linganga défaitité. Na linganga défaitité. Abi ça va comme bolinga na so ba image mais boye ba ki ndoki ali na quoi lenda tezoloko ta papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro mazolela Tracy Mbelenga mazolela Tracy Mbelenga pro. Bateki ndoki basomi nganga kindoki politique batotu bazola nanga batotu balela tonton de la presse congolaise Juvenal Kibala naïb sarabino elengia Congo TV officiel.com toza wana pour repérer sabino d'information à temps réel non seulement musique mais to lingara pe ko sala ba genre ya ba émission oyo et so kota moi marambe belé ya ba problème. Actualité au boyebi à Zobozi a disparition naie à part Zobozi moi si naie ou à Koufaki après Zobozi à Hollanda. J'espère qu'il y a la télévision na bino déjà pour moni comment tout ça qui déjà pas ya rokende ti na famille à Zobo. Il y a maman Mifi Mosito ou azaki épouse soit copine soit likangu ya Zobozi. Bon moni ba explication nyonso ba pesi. Mais chose étonnante parce que le londe il faut pas bimsa corps le fait du corps ezal lelo. Na Kinkole na mort que ya CNPP na Kinkole na yegaga na ninge toyokanaki il faut nazwa exclusivité ya relaxa mokili par rapport ya disparition ya Mifi mais là on a commis na matanga ba sara netka j'ai lumbe na habité contre Q et avec Q au nom na nengo sala ki ba tournage wana nengo so ki ba nini wana lelo ozo eloti nabi abo d'abord faut boyeba ya ngwelo moko na za intérêt moko te ya ko ba image oyo parce que et au baxilanga ne lokote je suis Juvenal Kibala je resterai Juvenal Kibala garçon bizarre aux événements brusques dangereux et suspects na za nga et au baxilanga ne lokote na za pe intérêt moko te. Oh non, yo avant zo ba image oyo fo longola mbongo, fo pesa biso mbongo. Nabi kaka. Mbongo ya ba voter to mbongo. Oh non mbongo donc fo pesa biso mbongo. Nabi mbongo combien? Oh $3000. Nabi ah. Franchement ya étonnant. Nazo zo ba image ya ndeko na bino pour na relaxer na monde entier. Que moi si ya Zobozi corps ebimi. Bozo se yanga $3000. Papa na yazo senga mbongo pour réaliser reportage. Ba menacenga parce que na yeka ko sa musala nanga. Mutongo ba menacer nani? Si bango
o aza mwasi atembe soit mobali atembe apusana même ata 1 cm asimanga na nzoto bo banozwa bakao sikoyo pena bakao ya bakao. Donc bato ebele fo boyeba ke naza na K15 eza wapi toza na Tchangu na sima marché ya Liberté na kati esika mwasi ya Zobozi avandaka esika baparent na ye bazalaka. Donc retenez que baboyi nazwa reportage ya exclusivité mobimba ya levé du corps parce que pour na bango il faut na pesa bango mbongo avant nazwa produit. Tala Congolais mawa d'abord ya mona na bango basala ngote bazo senga mbongo pour na réaliser émission pour na réaliser reportage. Et puis voilà. Mais il faut que vous menacer. Il faut que vous menacer. Journaliste menacer. Il faut que vous chroniqueur menacer. Moutunet singa menacer parce que c'est franchement étonnant. C'est franchement étonnant parce que nan intérêt moroté na katsuoro c'est juste un gars qui n'a eu au salon comme d'habitude. Comme d'habitude. Soit disant ne bolobi que Zobozi mutabomi mwana bino abe famille Zobozi bazali Congolais na habité Congolais vraiment ngapena Congolais vraiment na habité ngapena vraiment Congolais na habité mwana na bino akufi awuta ngola ye oyebi que internet epesi bato ebele ba valeur. Pensez-vous réellement que nga ne pena na zabo na royaka na ba côté moko boye kozwaka reportage ya mwana mwasi mo bakufaki mifi ceux qui na yeko sala ngo passer ke na kombo ya Zobozi ceux qui to se déplacer parce que za na kombo moko za wana Zobozi ni tété Zobozi non hein? Ni tété Zobozi non. Internet est PC va te mêler ma valeur. Tout ce qui nous ressemble à misala oyo pour na on va venir mutu mususu neti na famille Zobozi to ke ba mo ba okamwa presse yo lukabiso. Franchement. Donc retenez que Borozoa exclusivité c'est le reportage de Maramboya. Il y a levé du corps, il y a Madame Mimifi parce que bah c'est $3000 na pesa bango avant d'avoir exclusivité, c'est chose étonnante. Nasala yango et rolongolangé loroté et robaksanga pega et loroté. Je suis garçon bizarre. Nathan kutu awa Zaina Kali hein moi Simoro ya bien vraiment l'esprit moi ya bien tant monika exclusivité à lobby na sa na famille. Atine pena western ya $300 na pesa maman na pesa père basa ni ba contribuer pour na makama obsèque à moi na bango. Non pesa ta. Non pesa ta Zaina foi bagela non pesa ta. Pour combien tona? Non c'est la dollar na yo. Non c'est la dollar na yo. Ba to ba benga be ni ki choswe kakunji. Donc bah il n'y a qui chose kakunji vraiment n'habite quoi un frère de tous les Katanga bah benginga pour la maramka nega bah mona qui va lui peiner un souci bah qui mawa hein bah plefima te bah ifma lu kinchasa maram bah Sylvie Chika bah Magila Balansoir bah baby confort et pucha emangenge là bah to bah qui passe parce que tant bah mona qui exclusivité wana. Mais là je vous informe que baboy même pas que ngana franchir le pango parce que pour na bango eh ben nga fona cha bango là pour que nous soit exclusivité eh ben na habité ba exclusivité au tout ça là makasi ba papa wemba ba seigneur taboulé et voilà mal en cause na habité parce que mes filles voilà mes filles moi ça Zobozi nga c'est à $3000. Franchement, il y a étonnant très pro la même magique. Bah bloqué peut ça ngakana on a pas me play ko ça bi sala vraiment na habité. Vraiment na habité. À très pro ko benga en direct vraiment na habité quoi. Oui allô? Non, moi quand ça scène pépé na kinkole donc voilà ba boy ko tu na ko comment ko tata na mort. Ba boy vraiment na habité. Nga vraiment na habité. Matin qu'ils en a ba K15 koto parce que nga pe na K15. Wow, ah, K15. Non, il y a aussi un penser caméra. Non, laissez. Et quoi porter peine le côté. Voilà.
Non, ma ligne était petite, non, c'est la moelle au mobo, non, c'est pas important. Voilà. Donc, voilà. Bon, papa, tout ça là, il va la mal en cause, tout ça là. Bon, mes filles, parce que ce bossi, ça, on a mis tout ce bossi. On a ma coloté. Donc voilà, retenez que tout ça la tête parce que boy, la pour ça y a mbongo. Parce que t'es comme moi na bango image na télévision, t'es caillé. Kindoki. Voilà, na comme na souka bablo aboy pesa nga pena makana au pété ba plomb parce que maotro. Oh, te kindoki ba sominganga, vraiment na habité quoi. Vraiment na habité quoi. Nga vraiment na habité. Nga pena ba imilinga. Nga pena mutu net nga vraiment na habité nga ba imilinga na famille que nous avons image parce que il faut appeler ça mbongo. Ba noko ba tantine ba tata moi si ba yeba yo linganga il faut appeler ça mbongo. On a jagi lobby na su lobby koki il faut appeler ça mbongo franchement. Hein? Ngesinga na linganga nga déficité. Na linganga déficité. Abi ça va comme bolinga na so ba image mais boye ba ki ndoki ali na quoi. Vraiment, donc merci Nabino. Toi c'est là que programme il y a Zobosi sur Bimi. Alors qu'est-ce que nous allons faire? S'il s'agit de l'atterrissage forcé de loin de la Yango pour na intérêt à Elenga Congo, na ba fanatique nous sommes balinga tonton de la presse Juvenal qui bat la garçon bizarre aux événements brisques dangereux et suspects. Avec les nababa baolia na butu kureki na web samuni ya kureki et à devoir à domicile boucle. Elenga Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro.